Bande Kobalandi, merci Nabino surtout vous fidèles dans Sentinelle TV. Sentinelle TV, Ezali Bongo, émission Nabino, to chaîne Nabino YouTube, na émission to benga Breaking News. Breaking News, c'est break, c'est kata news basango. Donc en anglais, c'est basango ya mokuse, donc sango ya mkufi. Eza ko yinda, na yisa bino eza ko yinda parce que Félix Tshisekedi a commencé à avoir plaisir. Bato belé bufingi, bato belé bulubi na kolabo, mais boyebi ke ngana za ka proverbe et na sala ka émission à révélation. Kaka ndenge alias Kabila de son vrai nom Hippolyte Kanambe le Rwandais azali ko répondre ba congolais na étranger na Kinshasa lo ba côté mais la libanda ko loba ndeko na biso pe président na biso mona mboka Félix Tshisekedi a opté politique wana na libanda ya mboka parce que na ngongo to ba komaki na Namibie ake ko loba ye azo stopper corruption pe azo stopper kanyaka nyonso to Kabila tcheki na mboka na ndenge ya ba vote koma ko salama na nini moko olieza la vote ba population et voter et comment qui va député na ba parlementaire do ba parlementaire na ba sénateur va voter président pour na ba futa ba mbongo. Donc félicitations na Félix Tshisekedi a boy ko reconduire ba criminel et tout ya peu perdre. Pourquoi gouvernement zobimate? Gouvernement zobimate tisikoyo parce que ba liste nyonso bazo kopesa Félix Tshisekedi. Soka ki komo amende ya nakati alobi ya ndeve. Soki kombo ya kika eza na kati abi oyote bato nyonso ba travailler na Kabila aboyi bango bazala na gouvernement na ye alobi te peuple sanctionnaki bato elingi bato te banyokola peuple mingi na kozwa bango te. Donc vous allez bongo landa breaking news lisusu tokolobela katana. Welcome back lelo surprise Maman Magali proverbe ndaza na caméra Manaché, Élysée, avant Nina Pemeni, avant Beta 11. Donc, vous aurez la vision en direct qu'il y a Sentinelle TV. Tout le monde qui était petit dans la Célosino. Na Paris, au Sénégal, le bar vient dans la proverbe, vient dans la idée, faut que moi, na tchango, beti libanda te. Nangonga oyo, kaka, faïlo, na, Félix Tshisekedi, nde bako, kangelebso Kabila, tout me mène à ce pays. Et on a web pourquoi Faïlou na Kabila et pourquoi Faïlou na Tshisekedi il faut travailler ensemble. Donc on a l'objectif Félix Tshisekedi a boyi qu'on nomme un criminel bazon dans le gouvernement. Kabila kanisa kike yende aza rambo, yende azo régner, yende azo gagner, mais to beti ka système ya qui perd gagne. Donc Félix Tshisekedi abanda lilo na pese komba qui perd gagne. A jouer net ba mona laé a jouer net ananda côté ana pouvoir tazana mutukate mais abandi ko appliquer parce que c'est lui le président de la République. Alors félicitations na Batouana na Félix Tshisekedi. Ceux qui batini liste Félix akomo koloba oyote yandive moto yote no that person I don't want it na lingi ete yandive. Alors na kingakati mikolo ucholeka Constitution ezalaki lisusu violé. Peuple a sanctionné qui va criminel. Pourquoi ba lingi ba zonga lisusu en puissance et pourtant vous travaillez 18 ans, vous échouez lamentablement. Vous tongi banzela te. Vous fouti bato peuple mbongo na bango te. Vous tongi ata bo école te. Vous tongi ba autoroute te. Vous kosi bato na ba 5 chantiers avec ba slogan. Pourquoi vous amité à mabebo? Alors peuple a boyaki. Alors, Botika a remercié un criminel. Kabila, Hippolyte Kanambe alias Kabila, c'est un criminel. Alinga te aoke ne CPI. Tourmeme malem, lentement, sûrement, aoke CPI. Ironie du sort, rezani. Na kati ya chambre oyo chairman Jean-Pierre Mbemba Nenga Bima va préparer en haut pour Hippolyte Kanambe alias Kabila ake nous rejoindre. Et puis, na toilette bakomani. Bakoma, tu sais qui ça Bemba était ici, toi tu seras le dauphin de Bemba. Donc Joseph Kabila est dauphin et à Bemba. Donc ils allaient prongo.
Alors, Rwandais Oyo a dirigé la méchanceté peut jouer lamentablement pour éviter à Bemsimboka Congo. Alors, Ezali Mahami. Awa nazo benda mato ina presse. Tout ça ébélé, tout ça ba combattant, ba résistant. Oyo, tout ça ba vidéo pour na kweteya, pour na éveiller population. Alors, nazo benda mato iba te belé ba commencer à ba vidéo pour YouTube et futa bango. Mais baza na souci à peuple, te ba information te. En tout cas, on va relayer le message Oyo que IDPS et comprendre que Félix a été nommé, mais va profiter dans les Cambouana pour Félix Asikolamboka. Alors pour Félix Asikolamboka, le président élu est Martin Fayulu. Martin Fayulu a un groupe naé Oyo babengi yango lamuka nakati lamuka tout ça na bato belé bomoni lelo Oyo Moïse Katumbi azani écoute congolais tata kei etali bisoté. Mais les Congolais batikali bazala réuni bazala bomoko pour bangonde batu bako chasser Kabila na ba Rwandais. Donc tout le monde Kabila de son vrai nom Azali Bongo Hippolyte Kanambe. Alors il faut sikoyo Martin Fayulu aza président élu ou azo drainer ba foule partout. Na Félix Tshisekedi va appliquer article 64. Ce qui Martin Fayulu ce qui Félix Tshisekedi a appliqué en monté, Martin Fayulu a appliqué l'article 64 dans la population, Babi Malibanda et Belé Kosenga na CPI, Batana Kabila pour la criminalisation qui vous a bien. Alors Kabila sera traduit en justice s'il ne déclare pas c'est bien parce que Félix a déclaré. On a constitution Mboka et ce Sabiso, président sortant, na président entrant, on a 30 jours. Ceux qui ont poste de pas bien, on a déclaré bien. Kabila fois déclaré sur la bien azana commune mituka azana commune bandako pour ba lupango mingi azana on va pas kinga kati za ba lupango abotola. Donc soka sali en monter l'état au kangaye. Alors lisusu mikolo binos boutiko landa déclaration Kabila za muyibi donc Hippolyte Kanambe na groupe naye ba miyibi ba ni basala susu o ba bena escroquerie politique. FCC o eza PPRD bazana 251 membres na parlementaire. Pour vous, la majorité parti politique, il faut en a 251 membres. Or, FCC Zali, parti politique, et Zali, bongo, ba groupement, ba parti politique, ba sananaki, pour gagner l'élection ou ba poli. Donc, ba pas comme ça, parti politique, ça sous violation et à loi. Or, na nenge bango baza parti politique baza na 250 personnes 251 personnes il y a majorité ça dit président Tshisekedi dans la loi a nommé mutumoko ko ya former gouvernement donc ba criminel wana ba tika bloc wana parce que ba former bloc moko pour ba luka ko détruire président na biso auto voter. Alors sur base de quoi FCC o yazana 250 majorité 250 parlementaires comme majoritaire. Donc Tshisekedi a un droit à nommer et a un droit à boya que Kabila a la prochain premier ministre. D'ailleurs, l'Américain m'a rappelé que l'ancien président Congo a coquille la sous premier ministre a coquille sous la paix na gouvernement parce que a la bongo parlementaire à vie, Arosala même pas président parlement, mais parlementaire à vie. Donc si Félix Tshisekedi ne nomme pas un informateur, il viole la constitution. Alors, quand on a sangisi ba l'union surtout il y a FCC, le cola, papa Molière, biso za omone mutu malama lo ba solo, nzoka azali bongo mutu ya PPRD. Siko Kabila tellement za mutu ya mabe, akomi ko bimisa bato wana poisa au peuple aïba, banani na banani ba détruisaki mboka. Donc papa Molière baza bata soloka, bato ya miyibi, bato kaniaka. Alors ezali mami. Pourquoi Martin Fayulu, asa président élu, doit accepter le poste de premier ministre ou bien Lamouka accepter le poste de premier ministre? Bon, outre la déclaration, Moïse Katumbi a comme déclaré déjà qu'il y a Zali première position ou bien premier pouvoir ou bien premier parti où Ezali Bongo il y a opposition. C'est-à-dire il a déjoué Martin Fayulu où Azali Bongo président élu puis Azali Bongo chef il y a opposition parce qu'il y a des leaders opposition. Mais Tala Maïle Mabé Ali go déjoué il y a un pour Ezala déjoué pour être qui ça
Moïse Katumbi azwa poste wana te ya kozala leader opposition esengeli na Martin Fayulu pour na intérêt à Congo andima soki ya kozala premier ministre te atikala chef ya opposition a nommé ata Jean-Pierre Mbemba premier ministre atika ta Mama Bazaïba premier ministre to mutu moko ya cabinet na premier ministre mais qui premier ministre ezongeli pa na biso poto barrer Kabila aya kozwa sous pouvoir na mboka te ezali bongo. Alors pour déjouer Katumbi qui se veut être numéro 1 et opposition et pourtant à la partie disant égoïste banate a son IDP se sympathie pour sauver les Congo et faire arrêter les criminels rwandais Hippolyte Kanambe et tout son cirque. Profiter pour faire venir tous les Congolais qui sont à l'étranger comme Jean-Pierre Mbemba et les autres. À s'occuper au côté sous Jean-Pierre Mbemba comme premier ministre. Kanambe a échoué à 18 ans, à la vision tant Mokota Bongsa Congo, a eu sous comme premier ministre pour observer le remonter. Alors, président Fayulu a yebi article 64. Ceux qui a rejoindre Félix Tshisekedi, alors abimsa peuple pour Babengana. Qui ça, Kabila. Mais que vous savez sur le discours, que vous savez belé, et vous allez bien te. Fayulu Azali bien rodé pour en 2011, Azali tête d'affiche pembeni ya papa na biso Tshisekedi abundaki pour changer constitution. Alors, Tolobi Bongo, la sanction contre Nanga et sa suite, ils allaient avertissement américain contre Kabila. Kabila n'a pas qui bino qui a souka dans ces pays, pe chambre et Jean-Pierre Bemba n'a déjà pas fonction pour naï. Kabila a réalisé qu'il a peur de pouvoir, pe Yamwana a commis le baloba à descendre na ndako Tshisekedi pe à latiteni ya ba soda to éviter soit la bilamba souté à kangama na tenir ba soda azo ko revendiquer kozala nani majoritaire dans le parlement et pourtant azana bangote donc ezali mawamini parce que yaza koloba azali rambo azali ganga film akanisa ki Tshisekedi na ba congolais ba bazo ba mebilia qui est bikoki tout ça toujours na basangwa Congo na Sentinelle TV. Alors partout où Paul l'apôtre par excellence passait, il a mené la révolte et l'éveil. Ndenge mokona le messager prophète 30 partout dans les kaka na memaka merveille na memaka révolte pe na memaka éveil patriotique. Awa na komi na suka nazoki no pesa staff na nga mbote na pesi petit na ngai na Paris Célosino mbote na pesi Christelle Longo na Norvège mbote Vidal Matumona na London mbote Lopez Sambi na Manchester Pierre Prince Ntoya et certainement na Manchester na pesi Richard Masanga na Nzuzi Neli Masanga na Hollande Rita Nzinga na Hollande Mami Leba na pesi mbote na Bossanité Aminata Sissé la sénégalaise na Belgique tout ça on dirait qu'il y a des ailes Kinshasa Kabila Asuki a eu comprendre que le pouvoir est kimiyé a commis biloba loba commis kolata tenue militaire. Je crois que Kabila même Atlati Sabato Mobutu Tobi Kotia Mobutu pouvoir les assouter Tshisekedi a ce pouvoir. Alors Kanambe ata lobby o akoloba etali bisote toyebi te ponini olive a zalaki kolanda Kabila o kera kinga kati elembi makambo ebele. Kemite olive lelo oyo ikosuke lendeni na kolanda criminel donc ezaki basangwa Congo na bandako na bino en direct qu'il y a Mongalema avec le messager proverbe 30 Tshisekedi m'a fait beaucoup de plaisir parce que abandi ko kata pelouse na se ya makolo ya Kabila donc voilà ezaki beaucoup basangwa Congo avec le messager proverbe 30 merci Mama Gali bisous. Baba